Mbote bandeko balandi ya vuva mu télévision etanda bola museba indo na pongi etanda bosomi etando ya bwanya pe maye pe bongo na ba nyonso obozuli bako ya kolanda émission bokolongono elamu ezali émission ekoluka tango nyonso santa ba imboka ekwa kozala bongo balamu esengeli boye ba ete émission bokolongono elamu ekotikala kate atako mokolo moko pesa ningisa na muto eloko bokono ntope mai moko songoli kwa bongo tungisa ba imboka na etali bongo sante atako mokolo moko tokotikala kate ko pesa ningisa ndena yango émission ezali bongo présenter nanga bino ndeko nzola nlengi vita lelo tokolobela bongo médecine traditionnelle tokoyeba médecine traditionnelle ezali nini avantage nango ezali nini est-ce que ezali malamu mota tango azwi bokono tango azali kobela akende na médecine traditionnelle bakoka bongo traiter nde awa tokolobela yango lelo kasi ana parti tozali bongo biso moko te tozali bongo na ndeko dingisi ndombele kipavite bazali bongo moko ngangabuka awa na kati ya Kongo na biso mbote ndeko dingisi mbote ndeko mopanzi sango ngita mbote pe na bandeko banso bazali bongo kolanda biso po batiki ya bango misala kasi bazitanga kolanda biso pona nini te tozongisela bango matoni na banzi kimi ezali ingeta ndenge nalobaka ntango nyonso naza kimia koleka mpenza bato nyonso na nguya tata mokili asala likolo na se mwa maloba moke mpona kobakisa mpona kokomplete présentation na bino mpo ambetesela eza mbala liboso toyamba bino awa na plateau ya émission bokolongono elamu matondo mingi ndenge bolobi ete émission lelo boyambi bongo ndeko ngangabuka dingisi ndombele kimpa vita bokasi ya kimia ingeta biso toza bongo moko na kati ya lisanga ya bangangabuko bazoluka bongo bolamu ya bayindo kolandela banzoto na biso bayindo lolengo ebebeli lolengo loposo pembe abebiseli yango nde sali ete tokoka bongo kozala na kati ya bayo bazoluka bolamu na bango na biteni nyonso o moyindo azwami toza wana mpona kosunga banzoto na bango bandeko balandi kaka ndenge tolobaki ete lelo tokolobela bongo médecine traditionnelle ndeko dingisi médecine traditionnelle ezali nini matondo médecine ndenge tolobaka lelo tozoyoka médecine moderne médecine traditionnelle biso sikoyo ntango toyokaka bongo emekaka kopesaka biso mwa mpasi mpona nini ya bango ndele babengango médecine moderne seke baza déjà modernisé ya biso tokenda mosusu babakuni médecine babengango ni badocteur praticien mpe bongo na bongo te médecine traditionnelle ndenge olobeli yango eza médecine lolenge oyo bakoko na biso basalelaka ntango banzoto na bango ezwaki bakokoso nde esalaki ete tata mokili asala likolo na sapesa bango boyebi oyo eza ete lokola liboko ezwi kokoso lito ezwi kokoso nzete oyo nasalaki yango mpo ete soki lito ezwi kokoso soki okamuni yango otangisi yango na lito oyo kozwa kimia mpe bongo libumu soki asali mpasi soki ozwi nzete oyo otokisi yango meli nde bongo donc médecine traditionnelle eza lolengo bakoko na biso batratelaki banzoto na bango ya mosuni ntango oyo etungisamaki na bokono moko songolo so tososoli médecine traditionnelle eza médecine bakoko na biso basalelaki donc lolenge bakoko na biso basalaki pour ke base soigner bango moko na kasa nzete mbuma kosa nzete mosisa bon avantage nango ezali nini avantage ya médecine traditionnelle surtout pas na biso bayindo eza na avantage moko makasi penza koleka mpona nini tolobi eza avantage nzoto na biso bayindo to africain eza bongo naturel siko lokola médecine traditionnelle base na biso ezalaka naturel yango tolobeli ete eza na avantage makasi mpo artificiel moko te kokota na bakisi nyonso tosalaka nyonso eza na base ya mbuma ndenge tokutaki koloba mbuma yango mpe oyo eza bongo naturel mpo tomonaka bamalala mosusu ekutaka na vanda na lwanda na ngola bamalala mosusu olia boye eza na bambuma te donc eza lilala moko basali yango kosala tolobela yango forme wana mais oyo tosalelaka médecine traditionnelle banzete mpena oyo euti na zamba euti na esobe ntango ozomela yango lokola nzoto na yo eteni ya safu ezali nzoto na yo eteni ya matembele ezali eteni ya pondu ezali eteni ya nzete wana mpe ezali donc soki ekoti ekosunga mbala moko donc avantage ya médecine traditionnelle yango wana nini lisusu tokoloba na avantage médecine traditionnelle eza na bamaladi mosusu na baloposo pembe na médecine oyo bobengaka soit disant médecine moderne ndakisa moto azobima mosomba mais na médecine moderne il faut bakata mosomba wana siko ntango bokati yango eloko eza déjà mutiopo eza na rôle nango ejouaka na nzoto ya moto siko ntango yo kati motu po abimi na nisi po
akomi na étouffement aza na eloko moko ezombriller na kati nde azosala po abima azala na vie ya malamu parce ndenge abimi bongo bakoko na biso bayebaka na médecine traditionnelle bayebi ete tokosalela kisi oyo akovandela mpo soki kaka motiopo wana ayoki solo ya kisi wana gaz wana akokota azongeli fonctionnement ya rôle na yo asalaka na nzoto mais sikoyo na loposo pembe to na médecine moderne soit disant bobengaka so bakati mutiopo wana komi ndambu donc akufi toyebi te siko rôle oyo tata mokeli to nzambe asalelaki na nzoto eske akosala yango lisusu na kolikia te yango wana avantage ya médecine traditionnelle mpe bongo médecine moderne oyo bobengaka eza mpena mabe makasi mpona biso bayindo surtout biso baafricain wana mpena wana nakezo pambi te totali meme isi na oyo etali bongo mine soki moto abela mine tomonaka so ake na médecine traditionnelle to na banganga buka akokende amba mo bazwi bakisi eketi ebomi bakuso eza na kati ya mine to biloko nyonso meme infection oyo eza na kati ya mine mais soki oke na médecine moderne okende lelo balongo elinu moko lobi balongo elinu moko lobi suku na balongo donc sukasuka ekoriske mine nyonso nyonso esili donc toza na bato mosusu bolimbisi ndongo mpanzango towana bandeko mosusu bayaka 6 mino eza lisusu te te namoni balongoli yango nayekaka mpa na bino retard 6 deja ekei siko soki alo ayaki te babanda olongola kaka ti risque mpe nyonso esili donc avantage ya médecine traditionnelle nde yango ndeko ndombele ndeko lingisi ndombele kipavita bokeseni ezali entre tradi praticien pambe tozoyokaka donc bakombo wana eza kati na bino bamosusu tokobengaka basokomibenga batradi praticien bamosusu banganga buka honete oyo bino lelo tela première pana yoka nganga buka bamosusu bagexer bamosusu bafetichere toyebi te bokeseni entre bakombo wana nyonso ezalaka nini pambe te ti ndenge na boye obayinde mwa kotalisa keno eza malamu mpo toya tozwa traitement mais bokeseni wana mpo tomeka kocompare eza ndenge nini donc tradi praticien ndeti nga naza mpena contre balangage to baterme nyonso ezobalana te na kozala na biso baafricain médecine badocteur praticien tolobela yango bongo nga na apratike eloko te nga nazopratike te mais nazosala oyo nazosala euti donc nauti nango mpa tata mokili to mpe bongo mpa nzambe oyo nauti nango na mokili ya molimo naye nango na mokili ya mosulu donc nazosala makambo oyo nayebi eza te ke oapprendre nge eloko moko boye nde nazopratike yango te donc ozobricole te donc différence eza nganga buka aza praticien te nganga buka mpe aza fétichere te bokeseni ezali fétichere fétichere yango eza na monoko na bango mindele fétichere eza na kikongo te lingala te swahili te chiluba pe te eza na monoko na bango donc bafétichere baza bato bazwi science négatif ya loposo pembe to mpe bongo ya loposo mosaka lokola bachinois nde bongo bakomi kopratika yango bakomi kosalela yango yango esalaka ke okomi na place moko boye bafétichere wana bien babougie bachapele bamayaka bangongi donc bino wana bosala bongo naza nganga buka na lopoto ezalaka lwa docteur donc naza nganga buka base nange ezali banzete yo kati do sektanka mutaye pa na yo okozwaka nzete ngeta nga so mutaye pa na nga na consulter ye na lolenga azoyoka soki namoni maladi na trouver maladi nde nayebi ete oyo so nazwi misisa paipai so napesi yango ozwa kimia oyo so nazwi misisa manga so nazwi poso avocat ngeta mais fétichere aza moto oyo aza donc tolobela yango na langage moko po bato bacomprendre eti kindoki wana aza ndoki to nganga ingeta tolobela yango na forme na nganga ya kisi nde yango na babengaka fétichere donc ye azali sele babougie ta moko kopupula mwa badra rouge bongo mais tomonaka bino kaka ye wana moto obikisa moto aye na bokondo songolo obikise kaka ye wana susu kaka o wana ozobikisa moto ye susu okepesa moto kisi bakebwakela moto bokondo moko songolo po bakekanga moto moko avance te estce makambo wana existaka to te po estce bato yango baza to bokeseni mpe eza entre bino na bato oyo alolenge wana moni epesaka mpasi na koyokaka bamituna mosusu po bino otuni na yo mais elobamaka epai ya bandeko yambo nanu kindoki toyeba ete biso bayindo kindoki ezalaka te kindoki loposo pembe nde moto aye nango ndoki ya liboso eza bongo loposo pembe nyonso wana bazosala nini babebisa réputation ya kibokoko na biso ya tolobela yango nini médecine traditionnelle po ete tokende mingi epai na bango touti omona série moko ya corona ndenge régné awa bakongo bololo ezobikisa biloko moko ya bongo ampleur moko ekomaki ya makasi surtout na ville na biso Kinshasa mais ntango loposo pembe na mayele na ye mabe aza nango na bato na ye atia awa
ba yindo mena kati na bango ki mundele zali ba bebisi réputation ya Congo bolo we bomi mama moko mama ngwe bomi wapi na matadi kibala ah na matadi kibala biso na matadi kibala to yoki yango te ona selemba ona vana na matadi kibala to yako mo ingeta na mona selemba to yoka ingeta nyonso wana ezalaki cause ezalaki nini mpoka babebisa réputation ya kibokoko ya Congo bolo ti Congo bolo abupia mais lelo ngaza bato bakomaki meme kouta na bamboka baza koteka Congo bolo ekoma e-commerce mais baka banonse ke ebomi mutu okepena même sina wenza sama ni Congo bolo evandeli bato basombaki ba Congo bolo mpo bayote koyebiki bambongo na bango bapedraki bazoki pete donc nyonso wana kokitisa kaka kibokoko na biso mais lelo ngai naza docteur traditionnel nayebani mpe na mokili ya libanda na traitaka bandeko bato babenga tinilanga makasa safu tinilanga makasa manga awa tokota kioko wana na États-Unis bandeko baalanda ngo mpe baolandanga bayebi na États-Unis bakota kioko siko soki biso bakoko na biso da balakisaki biso ete corona ngo bato baaloba mpa na biso za malaria mpo basymptôme nango to baefe nango eza baefe ya malaria bon lokola Congo bolo etraitaka malaria ingeta bana na biso bomela Congo bolo mabe eza wapi lokola contexte wana eza kaka ki mpo babebisa kibokoko na biso nde yango wana babebisa mais différence ezali ya makasi biso tobwakelaka bato maladi te ingeta biso tolongolaka bazemi te mpo soki mwana mwasi akomi na zemi tata mokeli adispose temps na ye ya kotia bilembo to mpe bongo badon na molimo oyo eza na kati ya mwana mwasi wana mpo aya kobota lobi asunga biso bayindo to mpe bongo mokili mobili parceke nga na notion naza na yango napesi mwana mwasi kisi zemi elongo olongoli zemi te kasi obomi nde mutu mwa toli mpe na bandeko nyonso bana basi to bana mibali tolongolaka basi na biso bazemi bana basi oyo bomilongolaka bazemi tosala attention makasi mpo tolongolaka te ndenge bolobaka ete eza nango kaka liyanzi surtout ya 2 mois 1 mois tanta kaka elongo te tolongolaka te to bolongolaka te kasi bobomaka nde milimo ya tata mokeli ndenge bobomi molimo ya tata mokeli bopesi retard na mosala oyo molimo wana elingaki koya kosala awa na nzambe donc bopesi retard na programme ya nzambe ayebi ete molimo natindi mpa mwana mwasi oyo ezokende kosala maye moko songolo après 12 ans après 20 ans siko ntango yo olongoli opesi retard na programme ya nzambe donc na botosi na bolingo tolingelaka bino bandeko na biso bayindo bomeka kosala erreur wana oyo siko basalaka biloko wana parce que bakaka bino kaka bata bokokesaka banani parce que même si soko okende na planification famille oyoka keno bato balongola parmi bato balongolaka bazemi okokende bakuta baminganga oyo bazaka mona moderne te baoyo bino boza na médecine moderne ezalaka banani oyo basalaka baactinete bon ndeti ngai nakoteli badocteur traditionnel te tolobela yango bongo mais la majorité ils bamingango bobengaka badocteur bakoma deya moderne donc baza deya modernisé ndenge bolobelaka yango oyebi ete soki abeti kaka kisi boye pan en plus c'est plus grave tala soki basala cryptage nayebi te ndeko mopanzi sango soki oyebi forme basalaka cryptage toleka na étape wana nzoto ya mutu ndenge bazogratte yango oyo bakataki trompe par rapport ya condition basalelaka cryptage wana eza impossible donc na bandeko bayindo tosalaka eloko wana te na bandeko oyo baza na ngambu na biso badocteur traditionnel oyo basalaka maye wana ngana oyo nayoka te to mona na mwana te docteur traditionnel moko abomi mutu mpona nini akendaki mpo alongola ezemi nao nayoka te mais soki bazali basala attention makasi mpo eza na pourcentage ya charge monene epai ya nzambe mpo molimo wana eza ya yo te eza mpe ya mwana mwasi wana te eza ya nzambe bino ba médecine traditionnelle botanga wapi parce que mbilinga donc eleki bino koto oyo alors que soko kena moderne omona ke bana ba institution mo elandelaka bango oyo basuki donc soin esuki kaka anenga bandi awa akomi awa esukeli alors bino kotanga na bino ezalaka wapi parce que elobamaka mingi botanga kate donc yango mpe babenga bino ba praticien donc ozuka mo eloko mo bandi ko bricoler sans kotangela ngo alors bandi kopesa to bazwa lobiko kotanga wana ndenge na contexte otuneli mutuna na ndenge bandeko bazolandela biso toke kaka minga primaire secondaire humanité ba licence nyonso wana mais toyeba ete kotanga ya malamu eza na mokili ya molimo mpo moto asala mpo oyebake tokosolola na akende mpo oyotanga lelo na niveau oza nango wana moto asalaki ekole mpo bato banda otanga na rotuna motuna soki atangela wapi malgré bino bajournaliste batuna bino mituna te bato asala moto asala université atangela wapi moto asala ekole lelo poto bando kotanga biso nyonso atangela wapi même si moto abandaka iteme mais le soins infirmier moto liboso atangela wapi moto mécanicien liboso atangela wapi donc domaine nyonso ya mwa bandango moto ne moto ayambaka ngo moto ayambi yango na mokili ndenge nalobaki na mokili ya molimo azwi badonné par rapport bilemo nzambe atiaki kati na ye ntango aye na mokili ya mosuna aza parmi bato oyo basalaki
musala na mokili ya molimo ntango aye nde kosala ete abimisa badone oyo nzambe atiaki kati na ye ingeta nde kosala ete lokwa ye azwi badone baningo baza pene na ye nde sikoyo abandi kolakisa bango abandi kolakisa bango nde yango esali ete lelo boyebi epanza na mokili me kobetela baklasse oyo tolo te oyo te wana ndenge batangaka me baza balimite baza na balimiti ebele médecine moderne po tomonaka baka mosusu toyami ndenge toutaki koloba motu ndeti ndeko moko autaki Brésil musombe ezobima ye bayebisi ye azonga na Afrique po kuna soki te baokata yengo seke motu akomi daya limite wana kuna na Brésil mais awa ntango aye tosaleli kisi moko kutu don esalaki par même 3 jours nde kaka avandela bonye moko olobi docteur seke namoni ti yo moto otiaki nga maladi yango to ndenge malgré ningaka te babenganga docteur nganga buka po kidocteur naki nganga buka eza kombo moko tolobela ngo bongo mais eza na bavibration moko te ya lokwa moto olobi soso na poulet soso aza soso oyo ya biso basoso akongo na biso koolande yo moko okokange te mais poulet ya bango baartisengi basoso omona baza 10 batie bango na basin moko bakangi bango basinga te na makolo maakima te otiki ye wana ndenge okendaki oyo okuteka wana donc poulet aza na vibration ya moke par rapport ya soso ndenge nga naza boye nganga buka vibration ya kinganga buka eza ya makasi kolekaki docteur po docteur nakozala limité mais kinganga buka naza kokoso nyonso oyo ozokutana yango ozokezwa comme oyo ozwaka na mokila molimo te na monde emonanaka te na monde spirituel dès kokutana difficulté oketanga basuki nga mbala moko donc naza na frontière te na médecine ndenge toaboye na bakokoso to bokono nyonso ya bandeko naza na nauti oyamba suka moko bolimbisi ndeko moko azokosolaka aza na États-Unis azokosola pamba babi ndenge ndeko anga bengenga batia appareil moko na poto kuna alala nango babi constat basali na appareil wana bamonaka pe mane ezokataka soki alali nde baye kolobaka résultat ezali aza malade en vie donc atikali kaka bongo akobonga te ando obelaka kaka koma moto obelaka kaka mais soki botuni po moye topesa bapublicité te mais tosola lelo ndeko kimi ezali donc toza na bacapacité nyonso po toza na lisungi ya mokili ya molimo na biso baafricain donc bato moko sosola ezali te non yana moto mosusu nakozwa nanga kisa bokoko mais nini ebangisaka biso kisi na bino ezalaka nano na dose te ndenge balobaka parce que okekute boye moto 5 litre kote moto apesa demi verre kote moto apesa boye ojuste kisi moko mais soki okeme na moderne okomona ke mela comprime moko sida badose yango mpa mondele oyomona donc ti ozomela eseda adose dossier wana ya 50 mg wana omonaka na badolari to baspirine nini elakisaka eza 50 mg mashine ana eza na moto asalaki yango te po topesi ndakisa ata po mbisi kilo mbisi eza 1 kilo po ezala 1 kilo wana motu nde asalaki abiki 1 kilo ezala na quantité boye so mpe 1 kilo wana atiaka yango 2 kilo elingi ezala tonga toyeba yango 2 kilo na yango toyeba ete bakisi na biso ya bandeko tosala bakisi ya bokoko ezalaka na dose ntango nasali kisi nalobi ete yo mpona mwana moke de 0 ndakisa à 3 mois il faut mela lutu moko ya babebe kasi ntango nabida lutu moko ya babebe tongo midi pokwa yango na déjà dose mpona ye mpona mokolo kobanda na 20 ati likolo mela katikati ya verre kasi dose yango wana ti mesure yango wana ti mpo bamindele bakóma lelo na bacomprime wana ezalaki kaka te mbamo bakomi na comprime bango mpe babandaka nayebi te so bososola biso bango mpe babandaka mpo bakóma lelo biso mpe tobandaki kasi nini esali ete tozwa retard ntango mosusu bozomona ya babido ba 5 litre na place ke tokondisa yango tolobela yango bongo mpo bandoki wana nde mindele balingi te biso toevolue yango monaka ntan nyonso motu mwinda kolinga bima boye ya kase ntan nyonso moto mwinda kolinga bima ya kase mais lokwa chance na biso toza na eleko ya minei tokovibre mpe tokokóma na niveau oyo eza ete biso baafricain moto akoki kowuta libanda ye mpe kozwa soin neteni ya afriki mpo liboso to bandi ofinga bendie baza bato bakisi bendie boye mais lelo bakisi nyonso tomela maison chaline eza ya bendie nayebi te soki oza informé eza ya bendie liboso tozalaki moto abelaki Suisse mais na mito moto abelaki Inde mais Inde yango ezalaki ya bandoki ya bafetishe elobama pena bakisi kutu nano kisa Inde ekomo ya bato bakoma koloba te bomela kisi wana te bakisi wana moi atuka mais lelo tokomoke Inde mais lobi possibilité ezali ndenge toza komata boye médecine traditionnelle na biso moto akouta mpe na Inde auti Suisse auti Chine akoya kozwa traitement awa na Afrique aye mpena na Afrique aye kozwa traitement donc toyeba ete bakisi na biso ezalaka na dose ezali ntango olobi mela katikati ya verre
tongo midi poko yango na dose mela lutu moko mela 3 lutu yango na dose donc to luka ngoti na ba forme moko boye obino bolingi et bomonela mundele tanga sala ka kisi to parce que boko loba lobi awa to komona ke mutawiti end mutawiti Suisse aipe ko zwa traitement en Afrique metant mundele sala ka kisi ne komona te na date d'expiration de kisi on a sali oyo e ko beba boye e ko do mutaboye akoyo ko mela pe ngote do bana ba contre-indication na be fait secondaire mais bino kisi na bika ka ne wa benga kibudi mutaye oyo pesa mutaye o pesa donc est-ce que boye ba quand même si ba date d'expiration na même si ba a contre-indication na kani no ko pesa mutu kisi wana te oyo ya bokoko oyo zo pesa d'ailleurs yango bazolo ba même si bozo causer ba mort ebele donc yango ba pesa ka bino ndingisa pena te ba yofole kwa nini boko pesa la kisi na ba benga kibudi deko nakanda butango olo ba kito causer ba mort ebele to ke ntota mona hôpital ya tota la bato ndenge bato bazo kufela mais biso soka mutu moko osalisi omone loko epesa passe za nini banzoto na biso eza lisusu naturel te mundela komisaki yango artificiel muto melikisi ya bukoko lokolo melikisi wana eke kokuta ba cellule artificielle ba cellule naturelle déjà kufaki pona ni ba cellule artificielle ekufi ya ba cellule bilef naturelle ekufaki po toliaki cuisse toliaki ba mayonnaise toliaki tomeli ba miliki tolie biloko nyonso oyo eza artificielle ebomi ba cellule naturelle. Donc, on a des cellules naturelles et on a des cellules artificielles. Ce que on a des kisi sont naturelles. Donc, on a des musala, pour maladie si la non. Mais il faut bundi ça non des cellules artificielles et botamaki. Tant que on bundi ça, il y a une maladie grave. Ah, banana mele ko kisi wana do maladie yeso grave. Nzoka ndete et grave pour bimisango. Nako bimisango wana akolinga asala makasa zongi sa ba cellule naturelle ndo sentir ete nzoto na yezoni kimia mais on mélange ka 2 jours 3 jours omoni maladie mati ou bien on mélange surtout ba kisa boko sala raté et sala raté po ba nzoto na biso déjà ibebaki yango wana to sala pe angele makasi na biso bandeko ba yo no tozolanda bozolanda biso to linga kolia mingi oza naturel po place otozo kende mokili na biso place ezo kende ba kiso nyonso oyo loposo pemba zo sala biso to ko melango lisusu te au biso moko toza conscient na bino ba bolanda biso to ebete mutabeli malaria azui bakisi azui traitement bazongi se ba mai après 1 mois malaria ezongi lisu après 2 mois malaria ezongi tozo kutana bakawana tokozonga siko na bakisa bukoko po bakisa bukoko sala na banzoto na biso esengeli tolia naturel to mela ya naturel pe bongo tokoka kopema mopepe o eza naturel po banzoto na biso tata mokela salaki yango ezalaki naturel mais ndenge komi ba artificiel yango zo sala ete ba koko so wana ezala mais médecine traditionnelle eza na ka ya koboma batu penze beleti soki olandeli yango mais hôpital nde kisi ya mondele ezoboma la majorité na bokoko na biso basalaki bango ba césarienne te bakoko na biso babelaka myomi te sikoto mituna na myomi uti wapi mwana mwasa landi kilo normal akendaka date ne peneza normal alandi yango tina suka makeboye césarienne c'est cause césarienne ngo za noni kolia ya malamu te babiloko tala ndeko mopandisa ngo za pasi ya eza pena pasi ko ka balo ba télévision za ngonga toke mwa okende pena mula eza te ta musuba oyo bongisa ya rotuna biso rotuna te mais toke en dehors ya oyo obongisa ki pasi penza makasi par rapport ya inspiration ba kisi to test bino ke na kisi ya mondele soko kei batia na jouer respirer par rapport ne to lambi kisi na biso oyo kasi to koma na jour boye ba prévenir ko même c'est 1 mois avant expirer ba noter ko na ke respirer na so ba loke ko expirer na 6e mois et ba ke respirer na 7e mois même c'est moto zo oubli ya ko mela kisi wana esale mabete mais bino est-ce que bo sala ka ndenge ni pour que kisi na bino za la contrôler boye ba ke no so kisi na on a lambi lelo ti esala boye e ko bongo ko mela malisusu te matondo mingi kisi na biso ya bokoko yambo poto yeba na dose nango pe poto yeba temps ya délai nango ya ko inspirer kaka na ndenge na asela ngo pona za na mayele ona za nango ndenge na aloba boye eza ndenge na zungu pa mutu tata mokeli to nzambe ne mutapesi ngango donc ndenge na tokiseli yango yambo na pesa yango mutu ngamo na ifona mikango par rapport ya bololo na yoki ndenge fulufulu ebimeli bona ebite so bandeko bozolana ndenge fulufulu ebimeli gu ebimisi inge tata muta komela yango na azaza na yango famille yango katikati ya verre famille yango 3 lutu pe na yebi délai na yango pona sela yango déjà na conserver yango déjà o ndenge muta komela yango pendant 9 jours
faut si la melango soutien d'accent ti maya koko to me profiter pe ko pesa boyebi na bandeko balanda biso muto no saza na diminution ya mai to pe bonga za na faiblesse ya makasi azobela azokoka kolamuka te aza pena na bulembu ndenge balobelaka yango soko tokisi makasi ya koko ka toliaka okati makasa nango tokisi na mwa ba morceau ya koko tsengo nzungu moko tokisi yango toki makasi ekomi vert ya couleur ya makasa koko tika yango si la moto soko bandi ko mela yango donc vandi muke melo vandi muke meli au senti eleki ba ma ya pharmacie na bango batekaka na ma ya pharmacie no so muta meli soka ntiko reza pete mbala moka ninga mela na ko sanza mbala moko mais ma ya koko soko meli yango ko sanza ti soko meli yango kopo moko deuxième kopo au senti déjà que makasi ezongi parce que ma ya koko ezalaka na délai ya 3 jours donc soka 3 jours ekoki osobi soka misila giti soka misila gi otokisi misila donc tango comme na 3 jours o misula déjà kini lingi koloba ke sida bo sala ba oui donc to tidengo déjà donc 3 jours apamba donc so tokisongo lelo 3 jours et si o mela souti na sima 3e jour soko par rapport à contre-indication toyebete yana banzete muso eza yana ba kuma poison na kati yana banzete muso za lolenge ezake o na o boyeba kana ndenge ni pour que boyeba ke kiso eza contre-indication est-ce que ba contre-indication pana bine ezake kiso na mutabo na kopesa te kiso na mutabo na kopesa te to lolenge kana exemple par exemple na moto azobela stoma mais ça peut suna hémorroïde to sale ba kisa stoma to sale pe hémorroïde mais ngamo ko na oyeba so ndena azobela stoma ya makasi boye soki na tie na kati ya kisa hémorroïde wana so na tie ba poso ya manga na kati ya hémorroïde et pesa kokoso so na tie makasu et pesa kokoso par rapport ya ndenga zobela tension na yezo tungisa wana to pe bongo stoma ndenge tungisi donc na ko inviter na otia poso ya manga te na otia pe makasu te pona yebi déjà makasu na stoma to na tension elingana rati parce que autour nga ni ne salo yeba bongo ni ne salaki ki muto asalaki amidol ayeba ke unifona tiango 50 mg tata mokili to nzambe oyo kolobi lembo yende mutapesa kibwana to boyebi wana we ko sala itina yeba nzete ya manga ye mukatalisanga ngande na zaboye na muto azobela stoma to tension to yoka na rati okongi kosangisa ngati na banzete oyo kopesa mutu na yebi da oyo nzeta mange yoka na rati na yebi déjà que misisa ya paipai to pe bongo makasa nango soki mwana sili makila soko zo sukula yengo ngai misisa paipai to makasa paipai na kozwa ine longi te so na zwe ne longi lokwa na zaka sidi makasi na kovimbisa epo poso ye longi o na liboko eza ndenge moko te o eza trop fragile donc soka makasa ya paipai otokisi ndenge to sukula bana makile sili soka ezwi ne longi de vimba mbala moko donc ye moko déjà nzeta paipai atalisa déjà na travers tata mokili kolandela to pe bongo nzambe kolandela bilembo ataki kati na biso donc bwanya wana ezali bandeko bozala na duti te obeli yaka kozwa kisi traditionnel oyo eza ya bokoko na biso po eza na cause moko te to pe bongo eza na befe moko secondaire te oyo kolukela problème ndeko ndo dingisi ndombele kipravita nini esalaka ke lumba tumbaka tudi bakiso toyebaka na eseke oyo akisa kosuko sunda kisa lumba soko niki yango meli kosuko se esili oyo eza makasa paipai soko tokisa yango lambela yango fufu banyamisi mais ozwi même formule wana osaleli yango mais résultat etikali kozwama te donc bokono ezoperesiste kaka kasi yango tole utaya koloba ti yo mesana mingi kolia bachokola olia omela ti fo mayonnaise ezala bamaki oyo bakizengi wana soso azobwaka na journée 10 fois 10 maki est-ce que on epeleza maki mpona logique nzambe asali soso il faut bwaka na journée maki moko loba soko lesaki mingi bamasango wana biso bato tobokolaka bamasango bawangila nde ntango mosusu akobwaka 2 maki na journée ntango mosusu ezalaka mpe bakamoko rare mais bamaki oyo bino boliaka nomonaka naza na bonne vie soso abwaka 10 maki donc wana eza susu maki te ya soso mozolia ba matière o soso azolia biloko azolia wana siko tango konsomango trop na lobaki on malamu ebomi ba cellule naturelle na yo ya nzoto donc ba anticorps na yo za su makasi te ba cellule na artificielle nde botami tango komela bakisa bokoko oyebi penza ke soki na meli makasa paipai fo amibesila so balambi ona fufu na lie fo amibesila esila lisusu te po na kati na yo ba cellule ba anticorps no za su makasi te donc ekolonga ngote na yango tolobaki il faut tozongela kolia naturel yango zomona mutabeli so aki amerika amidol abiki mamo to batubika ngadi piron moto mba moko esili te bandeko to ute koyoka di piron yango ezalaka malamu te na bite soki boyebi bapekisa ngo kutu ipari siko combien de bato bazwa batonga wana ba di piron
et bombi et bimiso maladie mais bombi nde fièvre wana na kati mais biso mukadikadi eza makasa ya bo to benga makasa bole bimisa ba fleur mo jaune soki mwana za na fièvre to mukolo soko zungo tout yango o sanction na mafuta mbilo pakoli et au salo rôle ni il faut bimisa yo moto ko soki moto sili mama oseke bombi il faut bimisa yo moto après moto wana ko bima nde ko silo zukinya siko di piron ozwango moto bombami kasi après di piron ko sila gaz na ko sila 2 ou 3 jours moto ozonga lisusu bakoko so tokuta nango yango wana donc soto sosoli soki ekomakeka le même kiso eswanaka fièvre le même kiso ya bukoko oyo eswanaka bokono moko songolo omelango kasi esimbi te pambe te todenatira banzoto na biso via biloko tozokonsome nzoto etika lisusu naturele te etango kozwa kiso ya bukoko omele yango te osaleli yango ekoka susu kobalana te ekotraite nango yo mena miti wana ekobimiso maladi oloba ete kisa bukoko epesaka maladi bato ebele baloba bon so omeli kisa bukoko etumbola maladi te ekende kobimisa oyo nyonso eza na kati nayoki kokundula yango po etika wana kimi bakokoso nini oyo bokutanaka nango so na bino lobilobi tomona médecine moderne liboso ezalaka nano na mwasi de fur et à mesure ezomata mpona nini nano bino mpona nini bozokoavance te dede bakokoso nini oyo bokutana te mais mpona avancement toza koavance pene toza koavance mpo tolobaki eloko moko ya kala bakoko na biso bando kata bana kibeka so babeli kibeka fo bakata banzoloko bazwi ligorodo makila nango bapakoli mais lelo tosalelaka susu ligorodo mpenza mingi te po toza koevolue okozwa makasa nyonso eza ya koloba te mpo toza etando ke ozwi makasa otuti moto akoza na koko songo aza na Luanda yo oza na Kinshasa okotindela yango aza na poto osala ngo na kiso otindele mpona nini osoka aza na makoki te ndakisa aza na braza me kibeka esengi fo mwana azwa kimia koyaka te mpo traite à travers kiso osala kaka otindeli ye nde azwi kimia elimboli ete tolongwe na etape moko songolo tomati na etape mosusu ingeta tobandeki komona lisusu nini tokoloba neti ba évolution hernie surtout to lisu ya ba hernie to lobela mo mingi ba appendicite na mundele bakataka kaka nzo wana ntango basala opération komi ndambo bato mingi basala bango opération to yebi so na komi ka sanza wana na sandaka pa sisi sans citer mususu to bosana kisinga tata to bosana kisinga na kati to kanga ngo malamu te nzoto muto bosana singa mais na biso na bukoko avantage ezali omela kisi obimisi yango na nzela ya zongo iketo mpongo na nzela ya zongo nene ozwi kimia sanke bakata yo bakoko so mingi tokutanaka na yango nde eza apropos kaka ya banzoto na biso nde nanu ezongi na naturel te do bakoko so tokutana nango nde lelo yango lokola nzoto nano ekomi naturel te mingi balia oyo eza artificiel bozotraite donc il faut pena okende pena na baprofondeur kolandela ndeti bahemoroide mutu mosusu jeune musoye docteur na koka te hemoroide penza do mukongo kokoso penza oseli ekisi mais ndenge amela tuna siko masanga pe na omela sute donc amela kisi melikasine eza na masanga so ebiseke tika na masanga ti kosilisa kisi nde komela masanga kisi yango mpe umela siko ona posa obonga toza na posa obonga te momelaka masanga kokoso ndi yango wana biso pena tobanda kolinga mingi te koleka na ba télévision à propos ya bandekwa mingi ba publicité bazosalaka nakoloba nangaki nazobikisa malaria nazobikisa hémorroïde nazobikisa rhumatisme pesa pe ba cause nini oesalaka ki ba maladi wana ya na mobimba na yango ba cause osalaka biso ba africain tobela eza kaka kolia ya malamu te donc bakoko so tokutana nango yango wana donc pasi makasi mutu mususu fumimbango donc ye poza la bia fomela agua minéral ya baloba bongo mai ya milangi wana mais abosani ke mai ya suksi ne yango ne pesaka bomoi mais wana okoyo se trouver infection par rapport à mai tout monde na ke basira bandila ba mai tibiso to se eza ba mai batie ba kisi tango batie ba kisi au monde ke ba infection ke kisi on yango non poison tango benga antibiotique kasi c'est antivite tango meda antibiotique so boma yo mai wana oza déjà ba traitant déjà nini la soki ba traitant nini zo la yo ke ba traitant mai wana to sela oza ya biso mai ya suksi wana eza na avantage ya makasi na nzoto na biso po euti na mabele na yo kisi wana batie na mai oyo zo mela wana oyebi te basali yango ndenge nini chimie nini ekoti wana soki eza chimie toxique oyeba ndenge epesa déjà kokoso donc to sela makasi kolia ya oyo eza naturel komela oyo ya biso eza naturel namona pe ba foko bobenga ba mayo bazo basela ba fo bazo wana pesa vraiment ya komela
forage wana po awuti direct na se so nde bakoma osangisa ngo bakoma otsa bakisi nde wana peut-être komi ya mabe mais oyo eza pene ezobima na suksi boye toli mpona bino bandeko boolanda biso tosala mingi mayo eza suksi surtout bato bavandaka pembeni na mabulu ya basuksi wana toprofitaka mingi komela mayo wana mpo yango wana nde eza vie donc ndeko lingisi na moso bouti koloba elingi kolakisa ete médecine traditionnelle ezali médecine naturelle à 100%. So okende esika moko alobi ete atretaka na médecine traditionnelle mokuti ofozwa no amidole ofozwa dolareno te wana aza atraité na médecine traditionnelle te wana sangisi médecine traditionnelle eza na mozindo nango na nyonso kolongola eloko te il faut tosala oyo eza naturel bapota mosusu moto asali accident azoki pota na osala dakin te mpo nayebi te babiloko nini basalaki mpo ekoma dakin wana ngai na kosala dakin tobengela yango bongo oyo eza ngai mo nayebi ete nazwi mungu ya bakoko nazwi mai oyo nazwi nzete oyo nasangisi nde esali dakin na nga ya biso bakoko na biso nde ntango na kosalela ebandi kobotisa mosuni mais dakin oyo loposo pema na kosalela te mpo tomona bamosusu aza docteur traditionnel mais mpo tazosalela dakin asalela likolo te na bokoko na biso nyonso ezali kolongola eloko te nyonso ezali matondo mingi na bandeko balandi ya vuva mu télévision pe émission bokolongo no elamu lelo toyambaki bongo ndeko ndombe ndeko dingisi ndombele kipa vita bokasi ya kimia oyo lelo tokolobela na oyo bozwi biso na retard tokolela bongo médecine traditionnelle ezali nini tokolimbola tokokota na mozindo pour ke toyeba médecine traditionnelle ndeko dingisi awa ezali émission bokolongo no elamu elingi koloba émission ekoluka ntango nyonso sante bayimboka ekokozala malamu liti na bino batradi kudo bino bobengaki bolobaki tobenga bino banganga buka liti na bino banganga buka ezali nini pour que sante bayimboka ekokozala bongo malamu etumba na bino nini bozali bon kosala parce que bino bolobiki bino bozali naturel bino bokoluka sante bayimboka donc eloka boye kobakisama biso to toa ndenge moko liti na bino bokosala liti na biso eza penza makasi oyo tozolala tozolamuka na kati ya makanisi eza ete il faut tolongola kisi nyonso mundela ya nango awa na mabele na biso mpona nini tolobi bongo mpo bakisi wana nyonso ya malamu eza te bakisi nyonso bayela biso soki otali na babenga yango nini moni bapape moko yaka na kati ya bakisi banotisi ingeti eza na kisi nyonso ya douleur oyo bomelaka kisi ya douleur okomela yango 4 jours te oyo nabela minu nakoma komelaka bakisi mpo nazwaka kimia mpo na badouleur likolo evimbenga na meli une semaine na meli kisi ya douleur eza mabe makasi koleka mpo kisi nyonso ya douleur ezalaka na effet moko secondaire soki omela yango 4 jours 5 jours ekomi sikoyo kobota yo batoxine na nzoto bakisi nyonso ya douleur sikoyo tobeta calcul biso baafricain bakongole tomela kisi ya badouleur wana comme moto mosusu ekoma ezaleli na ye nga déjà 6 ans yango namelaka kisi ya douleur mpo nazala bien aspirine oyo tomelaka oyo olimbisi mpo na bandeko bazolanda biso bana mibali aspirine mpa na biso bana mibali soki toomela yango ekomisaka basuperme na biso léger donc akomisaka yango mai sikoyo biso bana mibali bayindo oza na de 0 année babanda kopesa aspirine okomi na 50 ans omelaka aspirine yango tomona lelo mwana 16 ans africain mutu mwindo ya mobali 16 ans 20 ans komoleda mu Congo faiblesse na age na yo ya 15 ans ozolela mpona nini olia malamu te na bakiso loposo pemba asala biso donc toza penda na makanisi makasi bandeko nyonso tosalelaka médecine traditionnelle tokota na likanisi ya makasi ya kosenga lisungi epa ya nzambe wana apesa biso boyebi ya ebele pe bongo mozindo ya makasi po ete to suspendre bakisi nyonso loposo pe mbazolela biso tozonga na bakisi na biso pe totalisa bandeko ba cause ya babokono nyonso zoyela biso eza bongo bilei toyoka soni te pe tobanga te ndeti nga bona bangaka nanga te nayebi ete kwisi ne mutu epesaka malade mutu asomba kwisi alie akumisi nzambe merci osunga na lie na bana osombeli bana typhoïde osombeli bana malaria okumisa nzambe osombeli bana ba fibrome osombeli bana cancer oki osomba bafua wana fua makasi yelemba fua ngo eza na nini soso esali 6 mois na conteneur donc isoso déjà esila en plus akolaki na bakisi asali so 6 mois ya kokufa donc ye nyonso kisoso wana elongwe ntango ozolia ekumbeli yo maladi après sima mikolo noko ndoki tata mwasi ndoki tala place tokota koyina nekoti mpa na biso donc soki biso tolongi nanu kolia na banzoto ya bayindo tolongi kisi ya loposo pembe ezomelama lisusu te wana mitema na biso ezwa kimia
mais soki na tolongi yango te yango wana toza pena na makanisi ya kokota na mozindo lolenge kani tokobanda kolembisa koboyisa bayindo bakisi ya mindele wana oyo ezokumba maladi mpa na biso lobi bolimbisi ndeko na nga bazobelela gouvernement congolais etandoli etangonga bazobelela pena bana basi boya kozwa batonga ya repo mwana mwasi aza tonga repo po bota te azwa tonga ya 5 ans 3 ans nzambe asali mwana mwasi il faut abimisaka makila pendant 1 mois po après 1 mois makila ekomi sali te azwi énergie te to bomoi te pa mobali nde esala ete bamaki wana epola makila ebimi sikoyo tonga ya 5 ans ya repo abandi obimisa makila te sikoyo mokolo tonga wana bokolongola yango yango tomona tokuta bakamutu mosu aye docteur ngani na boye 1 mois makila ebimaka kaka pasi na motema ndeko dingisi ndombele kipavita etande za ngonga wana tokodevelopa yango mpena bandeko baye na régi soki bozali bongo mpe bokokotiela bongo biso extrait documentaire oyo wapi bandeko na este balabi yango badécouvraki kisi moko ya bokoko mais malgré kodécouvrir yango oyo wapi organisation mondiale ya santé to mpe OMS abandaki bongo kobundisa bango mpo keliti na bango kozala bongo na suka te. À Paris, nous avons rencontré le docteur Lucile Cornet-Vernet, une orthodontiste très impliquée dans la promotion de l'artémisia et amie d'Alexandre Poussin. Alexandre nous a reparlé en fait de sa guérison par la tisane d'artémisia en Afrique lors de son périple. Et là, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui était vraiment vraie. C'est-à-dire que cette tisane d'artémisia, Annua, soigne vraiment le palu. Et aujourd'hui, le problème principal qu'il y a, c'est que il n'y a rien dans ce monde, en fait, aucune institution qui est capable de faire les études et puis ensuite de diffuser cette thérapeutique par une plante. Et tout a démarré en fait de là. On s'est dit, chiche, on monte une association pour pouvoir développer en fait la culture de l'artémisia en Afrique. Des dizaines d'associations similaires se créent partout en Europe afin de promouvoir l'artémisia. Ces initiatives sont la cible de critiques parfois virulentes de la part de ceux qui défendent le principe de précaution. En 2012, le célèbre Institut de médecine tropicale d'Anvers prend position contre l'utilisation de l'artémisia annua. On n'est plus au Moyen-Âge. Utiliser des infusions ou des gélules dont la quantité de produits actifs n'est pas connue est, à mon avis, irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme. Pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique ? En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Artémisia! Artémisia! Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Munyangi est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le 3e jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour,
Je suis parti refaire les examens des laboratoires. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante Artemisia. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'Artemisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échantillons d'Artemisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Nous avons décidé ensemble en fait, de monter une grande étude aux normes de l'OMS. Donc c'est un peu compliqué, c'est randomisé en double aveugle, etc. sur un échantillon significatif de personnes. Donc là, on a fait sur 1000 patients. Et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au Maniema. « 1000 patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'Artemisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Le docteur Michel Idumbo est l'investigateur principal de l'étude. On diagnostique le paludisme, on prélève l'échantillon, donc le sang, avant le traitement, puisque ce sang-là devrait être examiné à un laboratoire du niveau supérieur, là où on peut, on peut faire la numération des charges parasitaires. Et à ce moment-là, on mettait de façon aveugle un groupe de malades sous la tisane et un autre groupe de malades sous les ACT. Et nous avons fait 4 mois en train de récolter les données chaque jour. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement. Et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats,
On a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus eu la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant 6 mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. En attendant, l'instituteur est absolument enthousiaste. La situation de prendre l'Artemisia est pour nous une situation très favorable et rentable pour notre vie et pour la vie de nos élèves. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia annua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes. Ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare. L'étude du Dr Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. matondo mingi na kejina kosunga biso na extrait ya kitoko possible kotiela biso ndeko ndombele moi bomoni ndenge bino moko babitola isa documentaire epai wapi mutu ake koluka ti a découvrir le makasa na komba Artemisia oyo wapi ezosunga mpona bokona malaria mpe basali yango expérience mingi bamoni ke ezokotraite plus ke bakisa mondele mais atako ezotraite ke plus ke kisa mondele toujours OMS azotelemela yango aboya yango ti ndenge to aboye ampleur nango ezali penza te toyebi te mwa maloba mpe bamoko bozwi maloba na bino asuka soki tokokopesa ndiro pambe te etando kuna na régi bazali bongo kosinale biso ngonga nde toka bongo kosisama naka na biso yango soki totala biloko ya boye epesaka mpasi na motema mpasi mpenza ya makasi po biso bayindo boyebi eza te bososoli eza te yango esala ete bokodécouvrir eloko moko ya malamu mais ntango babisi bino te eza malamu te eza mabe mbala moko lokola boyebi eza te efasami mbala moko na cerveau na yo koma bato bango moko badécouvrir yango bamoni mpenza ete ezotraite ezobikisa mais lokola kaka eza ya bango te eza avantage na bango te bakoprivilégie yango te to bakotombola yango te mondele atombola oyo aye kofina oyo pourtant momoni mundele aza ndoki moko impossible atindi mopepe moko ya mabe atindi virus après virus wana kozwa bato
batu babeli abwaki bango bakisi ofele badon ye o batindeli bino boye o Messi esali boye nzoka na cause parce que tant moyindo amona bongo mundele pena zaka bien tant mundele azosunga biso bakisi ofele bavaccin ofele na tokende kaka place tokende mundele pena tindelo aspirine kutu oyo ezotraite mutu passe soi-disant bateka ngo 500 francs mais vaccin oyo ezotraite buka soi-disant batiengo ofele tomekana kose imaginer est-ce que koza kisa mutu passe malade ya mukie bazoteka yango parce que kisi oyo ezotraite malade ya grave batiengo ofele keba soko omoni yo mbisi omoni pambu to mpe bon mutu opi na kati ya mai azoyenga mbisi keba kolia ete po yebi yo moko mbisi zala mayele ete mutu opi ndenge abongo azalaka na katikati ya mai te azalaka na bacoin mpe bongo kodi yenga te sans que mutu atia ye soko keka kolanda ye eza na ndobo kangami liwana oyo yango wana donc biso bayindo il faut tozala mayele il faut penza tozala mayele bandeko nanga tobenda na matoi oyo tokoloba to mpe bongo tokobakisa par rapport ya maloba ya suka ndenge ndeko mopanzi sango alobaki ingeka tokopesa yango kolandela mpo toza nanu totalisa nanu oyo eza ntina makasi bomoni ezala bajio babimiseli biso oyo toyebi te soki eza permis kotanga kombo to tokotanga kombo te kasi kobanga nde yango eboma biso neti nga boye nakufa deja donc kopola eza nango problème te bajio nyonso ebimibimi oyo tozomelamela nauta komona video moko fille moko azwi jiango atiengo eza ya rouge atiengo na vert azwi papier mouchoir akotisi abalusi kolora wana nyonso ya rouge etikali na papier mouchoir ji ezongi pembe kolora wana couleur wana donc lokwa batente yango kotente parce que ntango eyaka awa na motema na biso na kati ya motema azala lokwa na mwa passoir moko kolora wana tikalaka omelisi ya rouge ya oyo babengaka ya couleur ya café wana to mpe bongo ya orange ya couleur ya lilala oyo bengaka me nzoka nde lilala poso na ye nde moto azalaka orange me mai na ye azalaka pembe mais tobengaka yango oyo mpena couleur ya lilala ntango ozosuba oki osuba masuba ya pembe lilala ala orange kasi lilala poso nde ezalaka orange me mai nango ezala orange te bosiko bazio bomelaka o naamela sucre oyo eza bongo na biso efungaka biso bayini donc tosala makasi baji wana oyo nyonso ebimibimi oyo tosala yango angele soki oyoki mposa ji ya nana somba nana kamu nango mela ji wana yango ndo meli ji ya nana en plus ji ya lilala to mpe bongo sikiro basali na lilala ezalaka na période ezalaka ntango mpena boto omona su lilala te ndeko mopandisa yango mais comment baji oyo basalaka ya malala ya banana ntan nyonso ezalaka kaka esilaka te yango eza na république mobimba ya banana eza na république mobimba ya bamalala to ndingini donc bazuka mwa poso moko lilala batie wana batie baproduit chimique toxique oyo ezoboma banzoto na biso nalobela forme nini ezokomisa banzoto na biso na makoki oyo eza ete okoki koraisonne suki bomoto na yo te nde ntango tozosalela yango nde tomona ete tokombi mutu mundu ndenge abongo akozwa ata livre te awa nde otanga ata 5 feuille po mémoire nekoma faible azoraisonne su malamu te mpo na nini babiselo nyonso tozosalela nde bandeko na ngai tozala mayele toza bato na mokili ya mosuni ndenge mindele bazali ndenge biso tozali ndenge basino bazali ndenge mpe biso bayindo tozali moto aleki moninga aza te chance na biso ezali na eleko oyo kolamusa makanisi ezali epai ya bandeko bazwa kolamusa ndeti ngai lelo naye kolamusa bino makanisi tosalela makasi mpe bongo mingi oyo nyonso eza naturel kasi oyo eza artificiel tosalela yango te mpo banzoto na biso esalami na oyo eza naturel epai ya tata mokili ntango toyokaka posa ya madesu yeba ete provision ya madesu kati na yo ntango toyokaka posa ya madesu yeba ete provision ya madesu kati na yo esili mpo eteni ya madesu eza na kati na yo lingoli ya madesu toko yoki posa ya pondu lingoli ya pondu mpo ekende kobakisa bokasi ya bantikor oyo eza na nzoto na yo nde bongo soki tokosalela oyo eza naturel tokomona ete tokolonga maladi lolenge bakoro na biso babelaka 3 jours malade esili ndenge biso mpe tokokoma me malade ezoba une semaine 2 mois okangama na courant mpona pasi makambo eza ebele ya koloba matondo mingi mpona kozwa ngai na Facebook to mpe bongo na WhatsApp soki okomi nedingisi ndombele kimpavita bokasi ya kimi okomona nga mingimingi natiaka bafoto ya baplante to mpe bongo bamisisa lokola bamboma numero ya telefone nedingisi ndombele kimpavita wana na Facebook mpe bongo na WhatsApp numero 090 661 35 91 to mpe bongo 00243 90 661 35 91 wana okozwa nganga buka dingisi ndombele kimpavita bokasi ya kimia to mpe bongo Dr. Dingisi
matondo mingi na bino banso obotila bon kolanda émission bokolongona elamu l'autre c'est bon kolobela médecine traditionnelle solo matondo mingi na ndeko lingisi ndombele ki pavita na ndenge o disponibiliser tana yo poke oya bon kolobela santé ba yemboke ko koza bon malamu matondo mingi na équipe technique mobimba ya voix mo télévision na ndenge obosi bon ko songa biso po ete to komela bato nyonso na bandako na bango matondo mingi na banengo kialaki na matondo mingi na sekaptoya matondo mingi na yana nga motema Noël Basilulu tosuki apo na lelo tokutani jeudi ezali bongo ya tika ete kimia tata kieli ko na se ezala na ba bota mabi